Et ça a toujours un rendez-vous d'excellence. Oye Sagisaka Monda école na bino bandeko oye bope sakabiso confiance na fidélité mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville mbote bandeko diaspora partout na confiance de fidélité oyo bope sakabiso. Avant de faire l'édition de l'édition de Mokalelo, Tokobanana doit beaucoup de Sabino. Comment est-ce que ma grande ligne est allée composer, boye, bah que tu commets à ma solo oyo. Plénière Assemblée nationale est par rapport à investiture gouvernement soumis à oyo et puis si bah axe et belé et surtout que tu connais des langues avec impact de l'idéologie parce que bien aimé tu souhaiter que et ça la musala qui toko oyo pour permettre aux Congolais à vivre un climat beaucoup apaisé pour beaucoup d'éléments oyo. Population va mettre ici Monda par rapport au gouvernement soumis nous appelle beaucoup de éléments. Papa Moboti a gagné au tika moi dans la police pour ce que amoni comportement te peut misère à moi na ezali ma be makasi. Moteli sous pour les habits que bozali ebele awa neto fongoli édition la biso yamoko lelo boyebake avec impact na idéologie le président Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe Awuti Kokumba masolo investiture gouvernement soumis na population baza kozela po basala musala kitoko ya koluka komema différence na gouvernement ba warriors et Awuti koleka et surtout que netika ka ville ka République démocratique du Congo ezali vraiment cher makasi mais et c'est vraiment gouvernement oya soumis noir pas de gouvernement moko et pour permettre que le peuple d'abord est vraiment eloko eko za slogan mais est eloko moko oyo et pour permettre les Congolais à vivre kitoko avec impact na idéologie tous extrait à propos recueilli oya mona mboka écrit de Mateta. Honorable député, je dois répondre. Madame la Première ministre, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir. Celui de vous souhaiter au nom de l'Assemblée nationale, de tous mes collègues députés et membres du bureau, la bienvenue dans cet hémicycle. Nous formons le même souhait à mesdames et messieurs les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorables députés et chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance comprend un seul point, à savoir l'examen et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de son projet d'ordre du jour. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Personne. Qui s'abstiennent? Personne. L'ordre du jour est adopté. Au vu des résultats, nous passons directement à l'examen de ce programme. À ce sujet, nous allons nous appuyer sur les prescrits des articles 90 alinéa 5, alinéa 4 et 5. La libanda ya frontière esengeli boyebake mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala kalatie décoré na mboka Tchad ndenge auti kosala musala kitoko ya ko faciliter processus électoral na bango oyo ebimisi président bango ya sika. Azu déjà rapport moko détaillé depuis mokolo le 10 juin et pas ya Didier Mazenga oyo azali envoyé spécial ya République démocratique du Congo po la koluka nyonso esalema kitoko avec impact et de l'autre commentaire na ba détail oyo. Mwana ya Congo bondimela ngai ke ndenge kaka boza komona na ba image oyo boyeba ke tozala balabala ya Jamena capitale ya Tchad population bazalaki na maponami pe atmosphère moko kitoko oyo mutu animaka te ekoki kozala après liwa ya maréchal Idriss Déby kopona oyo baponaka depuis octobre 2022 ya président République démocratique du Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
lokola facilitateur ya transition na Tchad ebotaki mbuma ya malonga po na ba processus électoral na bango. Après moi basanza esangisaki bango nyonso po bazala na kimia pe ememaki ba élection moko kitoko ya transparence. Na yango depuis mokolo lundi le 10 juin 2024 mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kozwa ba rapport moko détaillé et pas envoyé spécial oyo atinaki kuna na cadre ya kolukela bandeko ya Tchad bomoko. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressé au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en N'Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mwana mboka Didier Manzenga, envoyé spécial du chef de l'État, a participé mokozi ya mboka ba information ya koya na mikolo o ezali liboso ya président agence nationale ya ba élection na Tchad po asala ba plaidoyer et pas ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po akotisa ba homologue na ye ya CEEAC po na ko permettre ba accompagner ba élection législative tchadien na cadre ya kokumbela nyonso avec impact na idéologie et surtout que etambolaki kitoko na esprit africain sans que ba occidentaux ba kota masolo oyo awa esengeli boyeba ke ba solo oyo en tout cas etamboli kitoko pe esengeli vraiment que ba compétence nyonso oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kosala na Tchad akumbela yango awa pe la carte République démocratique du Congo po et permettre pacification et la même partie est de manière que Congolais nyonso bisika azali azwa esengo kopema na kimia yango pe biso tobetisika kambonda. Avant investiture le gouvernement soumis nous a rapporté à chambre basse ya parlement mwana mboka Jacques Njoli abesaki monda ya réunion oyo bazalaki nango pour le programme ya gouvernement toza élément on a ba détail surtout pour recueillir ya mwana mboka Igride Mateta. Madame la Première ministre a au nom du gouvernement déposé son programme, le programme du gouvernement, conformément à l'article 90 de la Constitution. Demain, mardi 11 juin 2024, ce programme sera soumis au débat et nous espérons qu'à l'issue de ce débat, il y aura une motion d'approbation conformément à cette même disposition constitutionnelle et à l'article 24 de notre règlement intérieur pour que le gouvernement soit investi et s'occupe de grandes questions, des grands défis qui l'attendent pour le plus grand bien du peuple congolais. Donc l'organisation du débat a fait l'objet, n'est-ce pas, de cette réunion. Demain, les interventions seront coordonnées au niveau de différents regroupements politiques qui constituent, n'est-ce pas, les structures politiques qui vont structurer le groupe parlementaire. Et chaque regroupement politique aura un temps conformément et proportionnellement à son nombre. Et à l'issue de ces interventions du groupe ou des regroupements politiques ou partis politiques, Madame la Première ministre pourra répondre aux questions et nous espérons que maîtrisant son programme, ayant tous les paramètres et à sa disposition tous les députés,
Elle verra si elle peut répondre directement demain et alors la question sera posée à la plénière. Kaka ndenge toyebisaki bino na basomber boyebaki population babetisi mbonda par rapport ya investiture ya gouvernement soumis na toza élément au signé Wilfried Samba. Mpona ngai na kosenga na l'État na président mokonzi ya mboka ke na gouvernement oyo ebimi ya sika biso nyonso fo tozala na nsima na ye totie maboko nzambe asunga biso misala etambola malamu en plus na kosenga mpe kimia ezala na kati na mboka oyo parce que biso nyonso bapeuple toza nsima na ye tozala mpe à l'aise po vraiment ndenge toza boye tozalaki na gouvernement awa ya Sama Lukonde dollar ezokomata be komata tala kopa fufu batikela biso na 100 francs lelo kopa fufu ekomi 500 francs ekola fufu 1500 yo za na bana 6 na ndako ko vivre ndenge nini siko o batie oui Sama Lukonde akei bazi mwana mwasi batie premier ministre bon poto vivre ndenge nini po soki mobali akokite mwasi akokoka bitumba oyo jati lelo do biso tokomana biso koliaka ya do kolia na biso pa na bango maloba kaka eloko moko ezaka ke o basunga biso eza te eloko moko te na ndenge bakoti soki ke bakosala ezala bien soki bakosala te balingaka ke basunga biso na maloba toliaka maloba ezalaka ke bango kaka po biso tobaye déjà mais kotala nanu ya liboso nanu gouvernement oyo ezalaki nanu en place babimi gouvernement moko ben compétent eloko moko ya malongo basaleli biso mpona biso population tosepela na kati ya mboka eza te bagouvernement oyo ya bango tozalaka toujours kaka abi motu moko azalaka na intérêt ya population par rapport na bango nyonso na gouvernement eza te chaque moto azowe l'intérêt personnel na ye chaque moto azowe l'intérêt personnel na gouvernement liboso yango elongo basali 5 ans tozomonaka toujours souffrance na souffrance so longi mokala bakinwa nde otambusa mboka oyo nyonso mama tia ye mutu azalaki na ye mama ndenge ayebo nayebi tia yango naopeka bachance ono moral na biso surtout biso bachauffeur na mboka oyo nga nde babimisa gouvernement naomona sense na yango mpo na ngai eza te tozala na bapolisi routière babengaka PCR oyo osala mosala na biso na nzela ozala sote na biso chauffeur na PCR police routière bango bazali ba champion mingi na masoko etali social en la République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ba question que vous allez contribuer na 500 fois congolais à Pamba dans le bien 500 fois congolais à Pamba et que permettre que la fin de l'année yona libota na bo se retrouver qui tokopé la kati ya mvula yeba ke ba assistance ya ndenge na ndenge et kozala kitoko toza élément au signé Wilfried Samba encore. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni d'abord mon angoisse le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango
Pour l'agneau social, yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou, yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou, congolais animio avec impact dans idéologie yebake. Misala na yo et monani. La quatrième édition mokalo tozali na invité moko mwana mboka Samuel Bouker bondi melanga ke azali apoto sala analyse kitoko na o etali investiture ya gouvernement soumino mwana mboka deko Samuel Bouker. Bienvenue dans notre édition ya Mbonda Écolo magazine d'actualité. Merci beaucoup cher confrère Dewa. Donc toye awa correspond à une invitation à Bino pour éclairer opinion par rapport à l'actualité à Makambo Salam dans la République démocratique du Congo. Où ils allaient les Kabomokon coloyer sur fait ça ici. Donc dans quelques instants là-bas. Donc l'Assemblée nationale a vice-président de l'institution a entretien moko là-bas maman politicienne yakala et les kala qui dernier Wilfried Samba. Ndeko ya Congo bota la baye kokota la bureau ya vice-président Assemblée nationale. Boni melangai ke eza bongo délégation ya ba politicienne yakala oyo basalaka musala pour l'intérêt ya république. Souci na bango ya liboso ezalaki ya ko féliciter mwana mboka Jacob Chilumbai ndenge auti kozwa ba fonction oyo ya sikakuna na Assemblée nationale. Nous sommes venus présenter les civilités. Les civilités au premier président du Parlement. Parce que d'abord, nous sommes les mamans. Nous sommes les doyens dans la politique, parmi les femmes. Et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on aille présenter les civilités pour que le Parlement sache que nous sommes derrière. Comment on appelle présence à moi si dans l'exécutif national local là, Mokonzi et le Bama Kipé, la ferme volonté Oyo et Sili Bango, y'a qu'on soutenir avec impact pe na idéologie, na ba conseil moko sage. La contexte Oyo Tozana Yango, Bango Bandimi, qu'on féliciter les champions masculinité positif, Mwana Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na nyoso Oyo Azako Sala et surtout que Nenge apesi ba valeur et pas à moi si po akumela masolo kitoko. Biso Mbonda Écolo, magazine d'actualité tokosenga. Na maman Judith Soumino Tuluka, en tout cas ebake. Charge dope mokuma o ozui, en tout cas ebake ezali différent. Soki ozako kanisake ezali charge à batterie, ebake ozali komi kosa. Kozwa charge ya batu esengeli ozala mutu moko ya mayele ya bwanya. Oyo eko permettre ke ba Congolais ba se retrouver ceux qui osa kidi ba ebake okope sa soni et puis ba maman congolaise yango be biso to fuli o moka ko swape to beti simbonda mwana mboka ndeko Samuel Bouker otikolanda investiture ya mwana mboka Julie Soumi no to yedi ke ba kambela nécessité parce que Assemblée nationale a eu déjà ba programme là pour le temps au tala vraiment gouvernement Soumi no ba détenir ko pesa rapport na analyse to analyse de ko sala pour na yango. Eh bien merci beaucoup. On a beaucoup attendu cette cérémonie. Les Aaki na moi bakwa kebele babulisi yango pe moi mingi et au finish tout le monde quand même les lots investitions de l'Israël de même surtout parce que c'était depuis les samedis les 8 tout le monde qui a déposé document là il y a programme dans le niveau de l'Assemblée nationale la chambre basse de la République démocratique du Congo tout le monde va recevoir qui ont sans faille et puis les lots avec Kindé va présenter bango d'une manière officielle atteindre service ba axe en priorité au bandawapi tout le monde a détaillé le que non a obéta c'était dans mon agriculture parce que l'économie en mboka ti lelo yo yebi toujours qu'on va stabiliser tout à dollar pour que ça la confiance dans le gouvernement et ba warrior croyant que ces gens là bazaki ba encore c'est la vie sur ba même conseiller pas ba congolais tout le monde ba comme si ba la situation ba tiki mboka donc ba défi il y a ko relever les alliés mo ebele moi mboka maman Judith soumis moi azana accompagnement toute la population congolaise parce que yebi que non na ba axo ya pesi ya makasi on a ya priorité nango je pense que à ça l'effort azala toujours soit la priorité mais quand même
azala quand même une dame aza pragmatique et va bloquer comme makoseka et pas ya ba Congolais. Donc azala vraiment praticien. Voilà, mais comme on a aussi Karl Bakamote Agrekiti Tolandaki, moi l'amboka matapon azaka aussi premier ministre là-bas, on voulait eux les canards à me pesaka lango surtout même n'a pas problème à parc agro-industriel Bukangalozo et jusque là il Kenya Kabou. Est-ce qu'on peut croire réellement qu'il y a encore vraiment des acteurs politiques à Malonga au Bazaka le gouvernement soumis pour apporter un peu pour permettre que les villages militaires à matérialiser? Nous avons un grand pays, dans un grand pays, nous avons aussi des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Quand à l'équipe gouvernementale, tout le monde est numéro 1 malgré c'est un peu réduit. Oui. Tout à l'heure, vous avez le ministre de l'économie. Vous avez qui dans le gouvernement Kala, vous avez le ministre du budget. Vous avez quand même touché à travail. Les lois sont d'économie, il y en a beaucoup d'ailleurs. Il faut que ça ait chance. Parce que beaucoup les amounés. Ceux qui m'attendent en pognon, à comme ça la vision il y a Bukangalo de Tina Soukate, je pense que ça continuité dans l'État. Oui, on a vu relève. Je pense que à comme il souviens bien la scène à Congolais. Non, je pense que na Bakamboitali, je suis en Boka, tu sais déjà Félix Antoine. Moi sentimentaliste c'est ça. Moi sentimentaliste Ali. Congolais bandoro zela Jean-Pierre Mbemba la défense, a mené les résultats. Congolais bandoro zela président Vital Kamerhe l'économie, a mené les résultats palpables. Et dans la théorie, et sur la canne à papier. Vous avez pour ça tout pratiquer. Tolia misala, tolia mouma misala na bango, nzete na bango balonaki. Mais je pense que balimbi sangai, ils allaient tout le bakara vérité. Tout ça ba beta bonda bu beta na solo na nga boye. To tikali kolia mouma ya nzete na bango balonaki te. Parce que si lelo persistance et insécurité ezaka na est. Congo za munene est on les a attaqué depuis longtemps. Donc to tchaba espère bato ba yipinza que notre défense à boka ou bien. To monaki ma pesi cherche on n'est pas à mon amboka Jean-Pierre Mbemba Gombo papa autonomie ramingi. Mais quand même, ma caméra qui m'a bien été. Mais toi, accorder ma chance, parce que ça, le balongoli la défense va permettre malheureusement le transport. Je pense que le transport, peut-être, il peut faire mieux. Il peut faire mieux. À Gérard Bassibé Zahir, à Gérard la famille quand même. Mais quand même, il évolue quand même à l'époque. Il peut essayer moins chance que non, les lots, le roi dans le transport, à multiplier sur le transport est comme stable dans la République démocratique du Congo, embouteillage est dosé, et dans le secteur de transport, tout le monde a même transport fluvial et au côté de la République démocratique du Congo. Tout ça, bientôt là. Tu as dit ça qui est venu à ma sommet, que papa Moboti a mis moi dans Nicolas, mi salaire ma belle Nicolas qui couluna, yemoko inde, il bosse à caméra à Mbonda et Kolotope, aussi ma bague dans mon amboka. Papi Matek a coulé à quartier 13, à mon acquis d'un pour déposer mon nom de manière que l'État a comme utile la société, tous les éléments aussi Papi Mateka. Mwana Congo, bondi melangaike, awa la kati, ya ba République démocratique du Congo, boye ba kemingi mingi na kata ville province ya Kinshasa, ma solo ba miibi, ba kuluna ekoma meke, na façon moko kutu, tokotanga komote, mais c'est boye ba ke. Ezali pe na baboti oyo bango bandima vraiment kozwa mot d'ordre ya kobaye bana na bango na motema moko surtout bana oyo baza kotambwisa bakitoko te bota lokola jeune homme oyo bondi belangai ke baboti na ye balembi ye po misala mabe eleki makasi boyeba ke nyonso oyo eza kosalema kuna na polisi ya Kumbi na quartier 13 na commune ya Njili po bangonde bayamaki papa Moboti oyo abaye mona na ye likola misala mabe pe ayi ko déposer de manière que l'état asala mosala na ye avec impact de idéologie bino boko boyo kadangani limbonda ebetamaki zalimbana nanga ya liboso ya mukanga ete okoma nanga awa mopepe nanga ya sikao na yaki nango nakangaki mwana oyo na kombo ya Kiala natindaki ye esika oyo esengeli akende avanda parce que azali mwana mabe kuluna oyo azobotola bato azomenacer voire même papa oyo aboti ye bazokisa papa na ye na bakamarade na ye nde nakendeki kokanga ye mbala liboso natindaki ye na district etindaki ye na commissariat provincial okamwa namoni mwana oyo azongi na terrain aye na bakamarade na lupango ya papa na bango po bamenase ye nde papa na bango abengaki nga na telefone nakendaki lisusu nakangi ye baninga na ye bakimi nde nazosambisa ye nazongisa ye kaka ndenge natindaki ye liboso
nazokaka nakenda kofunda ye na parquet. Après bato bapesi nga conseil etant que papa na limbisi ye. Oyo eza première fois te. Masolo ya boye atuka tokosenga na babosi ebele bo amboite bapa ya parent oyo azosala musala kitoko soki pe oyebike mwana na yo ya mwasi to ya mobali aza kosala misala mabe depa kende kotika ye na poste ya la police de manière que la police azwa ba responsabilité ya kotina ye na acquis des droits pour lobi akoma utile na société yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Voilà, mwana mboka ndeko sama buki atozongisuke pa la bino kota lelo format oyo ya gouvernement mwana mboka Julius Minwa kota la pe ba député majorité mingi bazali ya Union Sacrée de la Nation ba pesi chance ya ko investir gouvernement wana parce que ça peut être bato ba kakola bango li esprit ba vraiment majoritaire kota la pe présence ya Constant Mutamba na justice est-ce réellement comme on a détournement au bas de message pour ça là qui moribi étonne le gouvernement local ali papa tchama mbofele peut pas que s'attendre nini ko ba retomber la carte du gouvernement autopie la carte ba député la biso tout ça bango lelo auto ba pour voter pour l'intérêt à peuple. Constant Mutamba donc dans autre pays mbote parce que à CPL quand même on a détermination na zéro impunité zéro. Fini la récréation. C'est la justice, elle est une nation. C'est un robiste. Alors dit papa, maman, prison. Ailleurs Robert a cet lobby. Toko sembo la justice de Ngilongubani. Ata moi si na yemoko. Asali mabe comme on est goloko. Dans la loi qui est président de la République. Bakucho na mabe kombo na yo boloko tozo senga keno nyoso na lobi eza na ho théorie c'est malobe dozo c'est la pratique exactement bon faut benga pe na plateau so mona ngbo isimba te excellence monsieur le ministre faut moi la biso pe bikuke parce qu'après 100 jours faut tout monde ba retomber ya musala na yo bana meteli ba député national de l'Union Sacrée oui tout monde bango baza majorité dans l'Assemblée nationale. Le va construire gouvernement bazawana baye bakeno objectif les akaka moko les a sourire na peuple donc ça ko secret pas la population nyo kwa mingi pe anyongi akomisi mawa akomisi pasi lokola mode de vie lokola style jamais on doit mettre fin à ça toza na mboka morote bato ba roulera carrosse bato ba fana na ba climatiseur ils ont classe moko ya politicien. Non. Mais vous, vous êtes la politicien. Vous êtes la base. Base, vous êtes des populations, vous êtes peuple. D'autant que vous combat, vous êtes peuple, vous êtes à côté, vous êtes intérêt d'habiter moko. Non, on doit mettre fin à ça. Parce que normalement, vous êtes redevable. On va congolais surtout bazomona. Ils ont des mots tomber. Le peuple à s'attendre à l'année. Vous avez la poste dans le gouvernement. Vous pouvez vous avez la carte. Ngai na yo dans la carte de population. Vous s'attendre que le gouvernement oyo même la biso sourire pas faire biso social à malonga stabilité ya dollar ifanda normal le loba na biso base de soins moko médicaux ya qualité et puis tobeta c'était na makambo itali qualité ya enseignement ya gratuité aux qui prôné par chef de l'état ba bon sa qualité ya enseignement wana idée est tellement bonne ba initiative est louable mais c'est le problème maintenant de la qualité. Na remercier na image où tu connais qui ça. Il y a papa où il y a comprendre que moi na yé beaucoup ça obstacle pour na vie na yé parce qu'ils ont même désolation mingi na environnement. Alobi monter manaye souki. Yé moi ça dit. C'est un papa il y a où dans encourager un papa responsable. Un papa responsable. A vu moi na yé moko inde tina maboko justice. Ils ont le lengue à conduire dans bon besoin. Au moins le chef de l'État confie aux missions. Au moins qui a échoué ou bien au détourné sur l'État. Yomo qui est au mythique à la bonne justice au bas. Ngayeyo, ma pesa une mission. Dans ces locaux. Yomo qui est au mythique à la justice. Avant, pression la population la taille. Parce que comme un système mobile, au lieu d'être $1 à l'État, et comme une amateur de la population, au moins des populations à Sibanao. C'est la population qu'on doit continuer la justice. Mais quand on a bon côté, yo yibi, que n'est qu'au mythique à la justice pour le lobby, impunité zéro avec Constant Mutamba. Donc le pays faisait en marche parce que c'est la justice qui élève une nation. Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, boye bakesima caméra zaki misala kitoko. Ya mwana mboka Benjamin Kilunga et le mwana Wilfried Estamana Papi Mateka pe boye bake édition esima baki epa Pierre Timbombo pe réalisation la montage ya mwana mboka Ingrid Mateta invité du journal Ezaki mwana mboka Ndeko Samuel Bouker mais bon conseil toujours qu'on s'abonner et belé na chaîne YouTube na biso Monda école officielle P bon biso ba activité de notre lecture ba primoko abordable eux pour permettre que biso ba binomba na mafuta e balana Kitoko, en tout cas, ceux qui connaissent la zone, donc la prochaine map, c'est que la ligne a beaucoup. Je vous aime beaucoup plus. Bye.